balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net botike la Congo Millennium. Ceux qui bino boza makambu biso na Congo Millennium toza solution. Mbote ya trop mon boss Riki di Benzi, motema ya mama Jolie di Benzi, mama Nguli pomme verte, moi sazanga mbanda. Mbote ya trop na yemoko mama chérie mère d'Abstrocadero, Bella de London, José Bosenge, bino nyonso bolingaka mal à l'aise. Émission à l'élo nazanga imo côté ben fongola vraiment nazana mami Jokisa balobi loko leza moi na biso ya ba mama le 8 mars yango na lingaki na banda pe émission na ngai liboso na mami Jokisa. Bonjour mami Jokisa. Bonjour mal à l'aise. Boni ba santé. Ça va. Yoka yo bela ki merci ko kondima te obeli. Oui, na uti na maladie na belaki na zaki na hôpital. Na sala une semaine à l'hôpital. Mais Nangolo Nzambe kaka, siko ça va. En tout cas, Nangolo Nzambe siko ça va. En tout cas, mingi to resola na émission lelo par rapport à carrière na yo. Tozo mona baninge belé babana na bango ba misusu lelo baza na makambe belé oyo yebi ndeti to pesi basila bato bobanda na bango. Par rapport à makambo ba opesa makambo moi succès likolo po sera kala tebeke mami Jokisa c'est na bino wana muto azalaki te mais lelo comme si netikaka olali baleki ba yesima babimi liboso na ezani muto azaki sima na yo akufi bien ndengeni Serena biso zaki bana Serena bino zaki basila sila za Serena ote oui bon osko batango yo lobio baleki balamu ki banani na lobi netika bango ba yesima kwa ba yesima tozomona lelo ba domaze ba nani ba Xil Pechanga tomona ba Zidane ba fi bazebele par rapport ndenge kombono ezalaki na lelo netika ka ozoyo kanate. Bon avant de répondre na pesa na ba fan na nyonso ya mikili bambote belé et pas bazali la pesi Sabrina Pindi na pesi bambote belé wana petite sœur propre vraiment o atikaka ya na ete soka yuka ya za na problème boye mbango betaka mutu pona ya na ye Sabrina Pindi na pesi bambote belé bon na ebité na mona série na biso lelo mais série wana pe ba troupe ezalaki nde ekomi lelo te ba troupe lelo ekomi ebele ezobotama chaque jour ba troupe ezobotama mais série wana ya mosusu tozalaki ya mosusu 6 ou 7 groupes seulement lelo tokomi ata ba 40 troupes à théâtre bon nayebi te biso essentiel souci na biso ezalaka kaka essentiel bato bayebi kaka ke mami Jokisa azalaka yango wana oyo etikali wana oluka omata okende apres ntango okweya obambani wana biso otala yango te mpe biso toya bana Nzambe totalaka kaka kombo na yo ezalaka kaka. Voilà mami Jokisa lobi atalaka kaka kombo na ezala kaka mami Jokisa ba miso lobi vient nga maître di 15 lutadila lobi nga nanta tunela nga na mami Jokisa kombo na ezala ka Jokisa ou bien Zokisa. Bon wana tellement ngate mna pesa kombo ngo nanga mona miyebaka te wana eza vienga Dieu mta pesa ngo yaka kombo na ngate eza kombo na zona seigne nga kombo na ngeza kaka mami Mavanga donc yo Zokisa na ebaka te wana mutu abengaka ndenga obengela ngo so mutu amoni ka benga mami Zokisa ye kaka so mutu amoni ka benga mami Zokisa me nga na mona na ndenga kilo mo fota ngo penza ozo ngo pe na ndenga tonalité bangala ko to yango Jokisa me nga na mungala te na siko mukongo na mona neti Zokisa epezaka te ke Jokisa. Voilà nansi maître di kesi lutadila ozui réponse nangi ya lingaka mingi obenga ye Jokisa pour nani Jokisa po Zokisa eza mabe ou bien Jokisa nde omona resonaka bien. Bon kozala mabe to malamu na nyonso mibale nga nayebi te mpo naza na mipesa ngo nga moko te nga bapesa nga epu naza mpe moto ya ekolo wana te oyo baza bakoyebake joto zo donc nga nayebi te nga nandimaka kombo lokola si nazwa yango epu evanda esala ngai yango nandimaka kombo. Mami Jokisa betena biso na lisolo ya carrière na yo obanda théâtre ndenge nini elo nye salaki osala théâtre. Bon merci pour la carrière na ngai nazaka joueuse na Chic Choc Loyenge na ndo beta voler après tango ngadela ngadios mon boss na pese bambote belé pa ezali vient na nga au petit na yo na pese bambote belé
ntango aye kovoyage na shogun na mare evala na mama mbali osombo ntango bake poto biso totikalaki ezalaki jour mona akende répétition ya théâtre mpo tobanda okende barépétition baconcert tobanda oketala jani fai napesi bambote ebele apropose ngai na pa moselu nde baya kopropose ngai na banda kosala théâtre tellement bela moto alinga kojoue rôle moko boye bakenda kojoue na kermesse moko ayaka te nga lokola nakutangi babi na nga répété na répété mpe ekepe bien nde ya kosalaki natikali ti lelo nazala wana na asire yango wana ti lelo mami jokisa azala wana mami jokisa na chic chak oza nani bon likambo wana toza nani mami jokisa banda kozala mokonzi banda série tchadji na apo toza nano ensemble donc mami jokisa azalaki parmi na kati ya mibali ntango batie jani batie pa moselu batie apo mami jokisa azalaki na kati wana mami jokisa azalaka na de disciplinaire série wana oyo apo na jani bazalaki mpo apo azalaki directeur ya production jani azalaki chef ya groupe ntango bango baye kokende ti lelo malgré tout baninga mosusu babakisama tokoma ebele na miniti oyo vienga dios aza te toza na camarade na nga zizi mundeke motema justin jera apesi vie na nga bambote ebele vien justin jera mundeke azali mpo na lelo tokoma kokonza oyo tokoma kodirige mouvement zizi mundeke azali momo lobota azali elongi akala azali shogun petit moshogo shogo na mami jokisa nde bazodirige chic choc loyenge mpo evanda est-ce que ndenge bozodirige wana deja otangi 4 personnes bozalaka na mwa mes attentes te mpo tomonaka bokonzi so ekomi dela 4-5 ekomaka ebele bowelelaka pouvoir te bon neti kowelela pouvoir kowelela nayebi te peut-être bato oyo basutukela yango baye kokuta yango lelo neti biso tokuta yango mosika tokowela yango te to mokolo moko te nakobenga vie na ngai nabenga moto moprêtre mpo nayebisaki o vie awa boyeboye nafunda mutu to naloba likambo mpo bayina mutu wana batianga ezalaka te mai topotanaka na biso mai malgré tokopotana te mai ezalaka na ndako ya bana toza mpe deya bamikolo torangeaka kaka tobongisaka kaka mpo tata aza te toza kaka biso moko donc tobongisaka mpo ndako nyonso bato baza baproblème ezanga te baproblème ezalaka kaka voilà mami jokisa question na nga mosusu ezali bato bangi bayeba vi na yo mami jokisa abala abota mpo sekimo babi mami jokisa abalaka paster nayebi te mpo mutu wana question euti mosika mutu moko alobi na ngai vie na ngai joli kusala alobi na tatuna na mami jokisa abala to abota bon nai na profite na question oyo napesi nano mobali mbinga mobali Aimé Patrick Mwangilo wana nde papa non nalobi bongo te me nalobi ke wana napesi Aimé Mwangilo pardon Mwangilo Aimé Patrick Mwangilo apesi bambote ebele babi otali mobali okumisi nzambe mbinga mobali mbinga donc il doit peser azo mesurer déjà 2 mètres donc 1 mètre 93 soki 97 boye soko longo lika 3 cm dans la kena 2 mètres babi mobali mbinga Mwangilo napesi ba biso ebele pausa mami jokisa abala te mais mami jokisa lingaka bala pasteur fiancé ya mami jokisa zaki pasteur o ayaka déjà na famille ya mami jokisa akanga lopango apesaka bilo akanga lopango discuter facture après bon yebi kaka bato oyo baya kobebisela biso bamakambo na mosala oyo tosalaka oyo babimisa bakasha mabe ezalaki église ekomaki kotelemela mami jokisa mingi bakomaki komona neti ke soki pasteur na bango abali mami jokisa mami jokisa azala mpo na bango ndenge ebimaki mami jokisa aka lolendo mami jokisa tellement alekaka na télévision abando mona bango pamba mami jokisa bando respecte bango te donc yaya mwa makambo ezalaka ebele bon bamama mosusu bandaki kotia pasteur ka alinga bana na bango yango esalaka ke ere mosusu mwa baconflit ezalaka ebele tellement nga mpe nalingaka na nga yango te namonaki ke nakobala te mpo nabala lelo mpo lobiso nakomi na ndako esimbi te na bando oyebisala bato ke nabomi libala bato bamona yango o ntango bozalaki na ye bozalaki bie ntango okomi na ndako olobaka esimbi te baondima te biso toya bakongo soki obali oke mbala moko soki efuna tia motu place oyo naomona assurance eza soki nakenake libela yango esalaka ke tellement bacomplication ekomaka ebele nde mami jokisa aboyaka alobi ke esimba te malamu natika nde atika ti lelo avandi mami jokisa abala te abota te
Mami Jokisa abala te. Boko bote eza nango okokuta na accident yango so avokota o banda ba carrière o ya ba théâtre manini. Mo accident ku ezalaka. Kutanaki na mo accident moko mais moi na zalaka te. C'est tellement serré daki bo moi na trop quoi ko supporter charge moi na te. Bon. Moi na zate bon pour le moment Mami Jokisa za na moi na te na botité. Mami Jokisa ndenge lobi beno za na libala te botité. Mobali mongo pe na lobi aza na makambu na ye ke nga lelo fona bala Mami Jokisa. Na ba six yo za nango. Est-ce oni? Na olinga te po ni po na moi site. Moi sinyo so suka fo ke ka ndaka libala te. Et le but est que mobali va soka balinga yi ki apekisinga musala to na musala sous théâtre te. Na continuer musala théâtre. Po a ekutanga na musala ngo soka permettre alibi ke na sala na musala. Soka monika chanter nga ba faire abi ke nga na lingi o te. Place o na mona sa elo ba faire musu na musala. Il y a problème te. Mais le but est que on a boya ko bala po na succès to po na nité na obala. Soka za sérieux na obala. Mami Jokisa relation yo za kana ngona ba collègue na yo. Abi Mami Jokisa za fier. Mami Jokisa za lolendo, Mami Jokisa apusa na ngai pa ba collègue to matanga o likamboy. Eza nini ezaka kozala succès belé kozala Jokisa ou bien ezaka ndenge na yo. Wana kuti basali au contraire pour Mami Jokisa nous un azana problème na collègue moko ya monde à théâtre te. Donc on a besoin le kuta. Po ko tuna mutu muswa olobake na yebie musu to pesa na bambote mususu to sola na biso penza te mais ne fils que bambote so to kutena nzela bonjour to pesa na mais kolobake ko pusana. Mais pour éviter pe makamso pesa pour éviter ba problème na milieu na biso to na monde na biso ezala makambo ebele. Bon biso ba misusu to za ba fille to za na théâtre mais to za na mentalité ya ba théâtre te. Po monde na biso kandi na lobesa makambo nango. Ezala mutu mususu et Mami Jokisa so lobi keneti na mutu na ye mona avant data raisonner kende boîte. Bakende boîte ke yake boîte titongo Mami Jokisa na boîte ke wa ebi sa kutana Mami Jokisa na boîte akoloba na ebi ke ngana monde wana penza na zalaka te po toza na mwa ndambo bonzambe ki bonzambe ndambo eza na kati siko batebele ba na monde théâtre ba yango kana bulu yeke na loyenge siko yango ko sala ke mususu to kutana ka penza te biso na bango to tambola nzela moko po ko simba te mais le but est que to abinemi te so matanga ezali to ke matanga to kutana matanga to pesa ni bambote to vandi to kaboli to kabola to panzani tout ça bien. Voilà Mami Jokisa zana bien Mami Jokisa question na musu ezali c'est mo to yoka ki yo na mama pela eke ezongi batu balobi ke Mami Jokisa mutu abakeli mama pela mbasu ko koloba ni place wana na nga net nga na part nanga si makambo wana serait bimaka elobela ngelo te kandi na bino sangala mutu monde wana te po soki net osali muninga mabe soka comprendre que ça yo soit façon que selon moi bon pour ani biso o bana to bana ba théâtre titan ko ba sikisa ngo zaka makasi ese boyoka ke o Mami Jokisa beli maladi ampesa kotinda ko o Mami Jokisa abwakele maladi soki mbasu o zolo bana et ça la maté mais soka ezalaka mususu il fallait ngape na retour na ngeya po eza ke ngam na sala ki opolo ko soki yo yebi likambo osali muninga likambo yo pesa la retour na yo mais on est na oka biloba loba mais conscience nanga na mame pela eyebi bana sepela po makambo pe sila nango yemo pas comprendre que ça ki bongo te o bato baloba ka zana nka biloba lobo bato baloba ezaka nango ndengo na tende bato baloba ka ponga le na mame pela to bien to solo la bien to mela kaso to kutani to seki ce qui peut sengi mame pela na troupe a ko jouer to bengi aye a jouer donc tout ça un problème mo te na mame pela to na ranking mo te wana ezaka ka les ondi biloba lobaka loba mapesi Mami Jokisa seri moko boye ba mpepe moko ya ki bolongwa ka bino nyonso batatu mutombo na pesi bambote belé ba maviokele banani bokina pas vu de loin mais 4 mois 5 mois bopanzani ezai nini bon na banina ko pesa vie nanga JP Suisse babi kalate bozwa boutique 100% original juste pas masimanimba bozwa ba parfum poto ba déodorant poto biloko poto ki 100% original ya JP Suisse. Mami Jokisa akenda kokota na troupe ya vie de loin te. Mami Jokisa vie de loin na pese na bambote belé azande kolanga mobali vie de loin aya koluka Mami Jokisa na ndako
aya ye moko te bazalaka na sero wana oyo azalaka nani conseiller na biso ya troupe Chic Choc Loyenge André Bavouila son paix à son âme mpo akufa nzambe abomba molimo na ye na kimia donc vie de loin atindaka secrétaire aye ti na ndako asololi na Mami Jokisa aya kotia ye poa Mami Jokisa pe tellement sero wana bazalaki na mwa bulu yeke na Chic Choc Loyenge ye Shogun Papa Moselu moko akenda poto nani Muluba nani Mutombo bambote ebele tozalaka na mwa makambo na troupe na vie esalaki ke sero wana tourne kotourne te tovandaka ntango vie de loin aye koluka atindi moto ya koluka nga tosolola mpona mouvement nde esalaki ke nga mpe na impose na bi ke okozwaka nga mongo te fo tellement toza 4 soki 5 fo tozwa na baninga na bandeko oyo mosusu mpe fo tozala na bango ensemble mpo tozalaka na image ya Chic Choc Loyenge nde ntango toke tellement ya bandaki kobimabima mingi vie de loin bandaki voyage mingi baproduction ya mboka libanda bandaki ozale mingi nde biso toyaki toye totie poa ntango tocomprendre ke mouvement evandi ekomi mpe yake sikoyo sava troupe efandi biso tokozala na biso mpe te bango moko déjà bana basoki mpe formation ya bie bakosala mosavo déjà vie de loin misalelaka mouvement na avant donc biso toyaki kaka mpo totombola ntango tomoni ke simbi Mami Jokisa ndenge azongaka na ye alongwe na ye atiki nde ayaki nango pamba tobeba balobi ke yo olingaki kaka vie de loin atia o chef yo olingaki kaka kibo mokonzi ya wana bobebanaki mokonzi o vie de loin yebike nga azaka mokonzi bongo vie de loin ekoki mokonzi ya Mami vie de loin ti aye akota mouvement akuta Mami Jokisa mokonzi nazalaka déjà mokonzi bongo soki akotianga so mokonzi ani kuna nazalaki metteur en scène ngam na scénario ezalaka na maboko na nga nazalaki deya mokonzi donc omoni yango nazolaka baleson du bato balingi kolobaloba bayeba mpe ya makambo na source te ntango tomoni ke mouvement evandi nde akosalaka Mami Jokisa amonaki ke bonga namoni sikoyo nakokite nanga mpo ezalaki troupe tout vient de dire de papa vie de loin soki ezalaki ke tokendeki kosala yango ensemble tokolinga te atia nkombo na ye loko ezalaki troupe na ye amisalelaki yango avant biso tokendeki kaka totia ye poa topuye ka mpo troupe mate vanda mpo aza ndeko na biso mobali eza neti leo nde toyaka na apo firenze akoma na mouvement na ye akobenga biso Mami akojoue na oboya te na okende kozwa kaka neti nazoke otia moninga poa lelo Gianni Versas akoyo asali troupe alobi ke te boya bosunganga toboya te mpo aza ndeko na biso mpo bana na babenga biso batata mwasi donc nyonso oyo eza libumu ya ngadia ya motu ezobimisa bato wana nyonso donc toboya te yango esalaka ke totiaka ye pota tomoni ke ekoki esimbi troupe efandi Mami Jokisa alongwaki na ye aye avandi na ye na ndenge ya kosalaka azongi na ndako na ye par après na nde groupe etikala ti lelo baviokele baya Moselu baboyaka na bango kozonga baye bapréféré batikala na bango kuna boso bango batikala kuna eloko nde esalaki nga mpe natikala kuna ntango nga namona eke te nga namoni ke sikoyo sava nga nazongi na ngai na ndako na biso mpo Chic Choc Loyenge bato balongwaka te wana mpe ezanga ndako soki so okota alobaki osala nkombo ozala neti moto outa na troupe mosusu mpo soki nkombo na yo mpenza eza kuna ebimela kuna osalamela kuna bapemaka me balongwaka te motu nyonso oyo azala na Chic Choc oyo ezaki nkombo na ye ebimela kuna soki ata akei ndeni soki akozonga soki azongi mpe toboya te tokozwa ye mpo aza fruit na biso aza mwana ndako wana mpe tobengaka bango bana ndako bon neti oyo baza na bango bana ndako te moye mpe natanga bakombo nayebi nanga ebele mpo baza bana ndako te nakotangatanga bango mpe mais eza bien te voilà na droit oyo ye moto moprêtre alobaka ke bamiseleke te donc oyo mpe akotaka ere alingi abimaka ere alingi mpe biso voilà boyoki ndenge Mami Jokisa alobi mpona affaire ya ye na vie de loin napesi bambote na ngai epai ya mon vieux Alain Sikiti balobi wana pena pembeni ya vie Ngadios Mami Jokisa bagroupe ebimi ebele bafille babimi ebele motu nini omonaka soki mpena azojoue elobi ke te moto vraiment nga atanga nde nazaka Jokisa ate na okoka te na presera bango me kokoka te ke yo atanga nde nanga Jokisa na okoka te namona yango te mais na presera bango ke ajouaka bien so natali mpe na télévision namoni ke ndeko mwasi azojoue mpe mpo esalaka biso mo eloko moko boye ntango oyoka moninga azojoue ye mo mpe otala to ata kutu mwasi te ata mobali osentir moto ayeba ojoue eti banani non bazali ata de kombo esa bien toza ebele nakozwa ta sila ajoua bien mpo nakozwaka oyo toyaka na bango après linie moko to kalunga
joue bien. Pourquoi venir tanga de na tangi de combo? Mais moi que bateau yo tangi par rapport à ma solo mikolo yo na succès na makambo netika bango pe bakomi ko leka yo po yo biboza na bango niveau moko. Succès c'est ma pièce na bango ni yo tala mikolo yebi ke ça o ba ça et pour azo jouer rôle ni. Yo bi succès. Oui batne ba sala succès. Bato belé ba lobiaka succès ba yeba ntina succès te. Succès za te ke troupe mobimande ezo jouer. Yo po yo jouer na carte troupe et sali succès le bi ke ya za na succès. Succès mta sala ngo ba pesi rôle. O incarner rôle na yo bato be na suka ba lobi no félicitations rôle wana penzo jouer ngo yangwana. Yangwana succès o sali succès. Yo moko incarner rôle na yo penza o beti e bandelti suka to bi ah ponet biso ba jokisa to tikala na cacher moko boye o ezaki ya yote. Mais bato bamba yango bakoma omone ko zaka mtema mabe ya solo ya zaka mtema mabe ya zaka munoko mena kibo moto boye so pusa ni pemena mami jokisa aza munoko te aza mtema mabe te yango wana nde six Jokisa rôle nini o ebimisa yo na Chic Choc karashika nde ebimisa yango pe sala ti lelo na tikala pe na monde wana mtema wana ya kujua ka barola mabe karashika. Mais pourquoi yo lingaka ko jouer ka barola mabe? Ngana lingaka te ngana koka ngo tel yango bapesa nga na koka ngo ba mo batala benda ba monike muto akoki ba rôle wana zaye bo so ba pesa si na joie pe ma sœur ntontingi moko batapoto bazanga nango na joie de ma sœur na couvent pe atokenda pe ya ba Congo na ba ya Solange ya Mindondo ba machako ba nini na joie ma sœur na couvent po bat basenga nga partie a poto ba bibo a jouer na rôle moko ya mutema malamu poto ndimaye. Producteur aya azwa biso tokenda pena tiba Congo tout ça 3 jours na jouer ma sœur na couvent ba beta pe maboko ba en tout cas félicitations to moni ke zana ngo ba zana batala na ebele zakaka bango moko ande ba pesa ke rola mutema abi biso to kanisa ke okokango te mais lokola koki yango seke ça va na jouer de pe ma sœur banani ba memi kindumba na théâtre na ebité batapoto mbayebi yango ngala oyeba nde bona zaka na mona te totambola ya pe nzela moko te na bango sikoyo ngala oyeba nde tokomona bafille ebele bakomi kopublie bango bayokaka ke mobali nokutakisa aza bimaka na moto boye omaka babwaki ye na nini so ngala oyeba nde est ce que mami mafanga yo mpe se ekomela yo bapublie photo na yo na bapublie photo nanga na nde nalingi nanga mobali ya bato te eloko moto bapublie photo nanga na likama mpona ti okomokela na mobali ya bato nde ozwi no problème na bandeko na biso ya poto so olandi no mobali ya moto te ozwa problème nde nde eza boye yo oyebi te bato bamemaki ndumba na théâtre te nayebi te tellement toza monde moko te omona monde ya théâtre toza deux catégories toza oyo baza na bango ya logique ya calme ye soko oluki na banzela loyenge ozwa ye tokute mpa na bango aire nyonso olingi omona otuna oza api ayebi soki naza na ndako oza api naza olala eza na bato misusu soko olingi omona otuni oza api une heure mona yebi soki naza na boîte so yebi soki eza na bar moko boye elanda biso wana de tozaka monde moko te oyo mpe ya neti nga toza ebele toza mpe ebele oyo mpe mitu mpenza evanda bana ndako toza ebele oyo mpe ya mitu likolo baza ebele ntango na otade kombo non wana kutu batanga yango totango nde oyo ozwa problème komona o boye obangaka makambo te mais komona boye kombo na nga ti kombo wana sikoyo esalanga sikoyo nakoma la grande kombo naka jo moi yango naningaka kombo wana ejokisa po ntango tomoka ejokisa me mibali me basi babangaka babi ejokisa aza matate ejokisa boye menaki bomoto nga moko mpenza boye nayebi eprotege ngai ebombanga kombo wana souvenir ni ya malamu ozwi na monde ya théâtre bon nakoloba souvenir ya monde ya théâtre bon ene nakobanda totambola Chic Choc Loyenge eza le seul groupe oyo ebimisa emema bacomédien lebele na libanda ya mboka par rapport à batroupe mosusu batroupe mosusu bavoyagera te banda ya monde ya théâtre na atambola te biso totambola tomona bamboka ebele tomata mpe baavion eya mosusu mpe na kibomoto kaka boya par poto ndenge na matango tozozelaka ti mikolo oke poto mais biso tomatango déjà tomata-matango mpe mbala moko te mbala ebele mpo biso soki vienga diosi ye moko aza na kine bavoyage baproducteur bayaka producteur aya azwi bino afuteli bino babillet amemi bino akela bino voyage asupporte kolia kolata baplante mafuta nde nyonso ya bino so bosala 1 mois bosala pendant 1 mois ye azosupporte bino
donc ba souvenir ezali po etambusi biso pe moi place ebele tofongoli pe ba relation na moi bato ebele na balibanda mboka. Mauvais souvenir nini? Na musala o na musala no ya théâtre. Non na mauvais souvenir. C'est pour ça que je mauvais souvenir mais na tika ngoti. Loko na tika ngoti na ngoti lelo. Jokisa bato balobi Jokisa akomi chroniqueuse, Jokisa akomi boye, Jokisa akomi bobeta na lisolo. Balandi émission malaise ba yebo, oza chroniqueuse, oza ka muta maboke, oza muta théâtre tondeni. Bon, Jokisa comme appelé chroniqueuse. Mais tellement misala ngo air moko neti te air moko mona bo banda bien na mutu to o bandela mutu bien mais comme la katikati tant comme neti ba moi neti ba producteur ebele c'est comme ba moi pour futa comme moi kilo moi ngambo belé ngasko yo loko ana ngo air moko to sera bolembu ya makambo ngo au moins comme fin du mois boye pesa muta sali musana zuba ya musale OK tambola ka koluka ba musicien koluka ka ba acteur actrice luka fo tia suki na mutu fo lata bien OK n'est pas mutu te yo mozana no bien te OK ko tuna mutu ba kesa zo talo boye pa musuku ta oyambo te mais après yambo c'est que femme mono pesa propre atali mutu na yo propre atali yo ndenge lati propre ça va wana ya bio. Mais mususu bandeko ebele ba producteur ba grand frère ebele na niveau poto ba comprendre yango te baba mona kana nina zwa yo comme chroniqueuse na ngai ya makambo boye mais solo la ba solo la te solo la te bonga pe ngwana kana na métier nanga lokana na musala nanga se vandanga na mutu so solite na oyebisa nanga yo pe loko te omona kana baile nanga omona kana baile nanga na tiki nanga mbala moko po to na biso pe na contrat te opesa inonga pe fonte muso avana banda. Donc bah na tiki monsieur muta bien monani aye vraiment to solo là to solo ma solo ngo et que ne peut bien on a minute honnête na ça déjà na grand frère propre nani Masamba Ponle Masamba azade na pointe na c'est la ka grand frère ko na ka mami ozela nini ko po bande ozela nini pour moi peut-être que mami ba ko mo na pe mami émission nanga déjà za na kombo comme na équipe nationale comme na ngweza équipe nationale donc mingi boa kama na ba site mususu mais na yebisa ki bango pe déjà que na site wana bo mona ngana nto bozonga na ba site mususu bo mona penza que équipe nationale Mami Jokisa et bandoleka po ngai bando zala mususu leka 3 journalistes mbala moko to ke ça l'émission to ke poser nani mutu moko ba question to za 3 nyonso balekisa wana ndeka ana kinto mona équipe nationale ezalaka omona batie mutu oyo sito mutasito bayeba ngo misatu basali ba poser ba question après eleki nango na télévision donc c'est normal Mami Jokisa pe azane bongo. Voilà Mami Jokisa to comme na biso pena na suka en tout cas merci eza mingi te ya recorder biso Congo Millennium to yamba yo merci vraiment. Merci mingi pe pona ngai ndenge boye na déplacement na bino malgré tout le 8 mars pour ba moi Mami Jokisa na maputa boye lelo penza est tombé le 8 mars de Mami Jokisa l'émission azo sala ngona maputa boye lelo le 8 mars ya mukolo na biso ba mama donc na pesi ba mama nyonso ya poto ba mama nyonso ya poto ba bonne fête ba mama nyonso ya Kinshasa ba bonne fête et puis fona za mutema mabe soki nazangi kopesa mama nanga Debs Trocadero ba mbote belé mama nanga de kaki na pesi bambote belé na pesi la petite bella moskitoko na pesi bambote belé et puis na bosanité na bandé lisusu Sabrina petite sœur propre Sabrina Pindi na pesi bambote belé na bosani souté na zongeli ko pesa mbinga mobali mbinga babi Mwangelo balobi Aimé Patrick Mwangelo na pesi bambote belé pa zali o nyonso batikali na poto balinganga na pesi bino bambote belé bamsu na tanga te po sola mabe tellement bobeta mabe to ko tanga ka ba kombo na bino te bo solo la raté na pesi pe vilanga JP Suisse bambote belé na Suisse kune pas na pesi bambote belé vilanga Justin Djera babi wana motema na biso mobala camarade nanga Zizi Mondeke Justin Djera mobali na biso na pesi bambote belé pa bozana asir na suki wana. Voilà bino moko bouti kolanda Mami Jokisa mavanga ndenga lobeli bino bobenga kinata mala l'aise boni basolo masango ya Mami Jokisa boyoki ba vérité et lo oni nesala Mami Jokisa bino mo bolandango na émission mala l'aise na koloba mingi te na peska bambote pa ye moko mobosi Riki di Benz motema ya mama Jolie di Benz Jolie kusala maître du 15 lutadi la bino nyonso
bolingaka nga Niki Ketani bambote ebele ciao ciao avocat international babi ye soko meki aza na ona poto aza na ona Kinshasa napesi avocat international bambote ebele otanga nanga kombo te napesi ka bambote ebele. Voilà tokomi mpena na suka émission mami jokisa toko telema po elakisa ke tokomi na suka émission. Merci ciao ciao à la prochaine.